Bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bizubino, Zambalola aebako, pambo la bino. Vraiment, bande konanga toza na se sous les baoba, ezali sango ya mawa, yande konapso mwasi, mwana na biso, leki na biso, petite sœur na biso, vraiment assez kotika biso na kombo ya Diana. Asala ba théâtre ne kitoko moi si moko bien moi si moko présentable vraiment kitoko bandi konanga asi kotika biso yango toyeto mema na mema ko la musa conscience muke na makambo ndenge ndiko na bisa kufeli bandi konanga bomona kango maseki ndenge bolobaka rando muto abimisa kombo rando oyo j'espère que tamuso yepa kufa muto abimisa kombo ya ba chronifuati akufa pe bande konanga ba kombo mususu yango nga penda la noise na linga yango te parce que ndenge bomonaka rando soki ye bozo ya kofinga bozo ya koloba bozo kanisa nini ezali ko blesser batu musu baza sensible okomona na moi bona na physique boye azolakso comme aza forte mais na kati na aza forte te toke musika te ndelo ndeko na biso ce qui Diana akufi mutu amemi liwa ya Diana oyo ezali nani ezali Gabriel yopo zali parmi ya bato yo bazana liwa ya Diana yo tango yaka koyebisa oye kopanza esango kazo bimana mwana na yo mama mukolo boye abimana mwana na ngai boye na boye oyebike mwana mwasi wana eblesaka ye azokaka deja na motema bande konanga pota wane banda kosale pasi olataka esoni moko boye mibali babanda kolinge na poto emsu baboyaka ye bato balingaka bapesa ye moi quelque chose baboyaka ye bato nyonso balingaka Gabriel banda kolinga su kobenge na banzonzing te kobenge na ba théâtre te osali réputation ya mwana mwasi ya bato yo Gabriel oya théâtre wana oyo nzoto lemba wana lelo sikoyo kaka yo mwana mwasi bato abeli akoti na koma na famille ya Gabriel ya Diana bino boyebi te ke mutu amemelaki liwa wana eza ye bino boyebaka te ke osali mutu mabe oblesse ozokisi ye apassionné ko osali même après 2 ans 5 ans pe ezolia muke bo bengi epe aya ko filmer aya soki na hôpital aya ko sani aya ko mona ke muto yo na betaki masasi siko pena na cheveye sepela siko muto yo monike alinga bimana mwana na bebisa via mwana na akufi oye wana Diana vraiment Diana akumina koma bande konanga mokile koma na envers pasi ya moninga bokomi kobelela ngo na réseaux sociaux mutu soka koti na koma balobaka te boko kota ba prière boko garder silence boyoka te batu so bakufi kaka asali crise ou bien une longue maladie akufi na une courte maladie bino ba frère na communauté za soute akufi na sida akufi na corona bolingaka ko respecter ba morte mutu akoti koma yango ekomi polo oyo uti bino polo oyo uteli bino wapi mutu akoti na koma bo garder silence Diane azana santé bien te en tout cas vraiment to sambela pona ye ali oyo azana moi quelque chose to sunga ndeko na biso azana situation ka kombo balobaka azana situation critique poeba akoti na koma nga Diana yo penza olingaka Diana oyo ko publier maladie na ye na bandoki ya famille na bango na bandoki ya este ya ouest ya nord ya sud balinga bakota na likambo na te bayeba tie mutu lelo Diana akufi yaka pe kopesa biso publicité soki publicité soki nini yango na télévision ki akufi ti sepela mwana ndo komi libre pona eza mutu liboso na mokili oyo alingaka linga mobali ya mwana moke eza Diana pona mwana na yo aza na nini azana mbongo ane loko ndeko mwasi bandeko nanga pardon s'il vous plaît na ba milliers nyonso ba congolais bokitisa minduki na se
tolingi rando te. Botika rando. Tolingi rando te. Bolanda exemple Diane akufi pona rando. Rando mute bomiye. Nga boko changer nga ya vite. Boya koloba o boko loba. Rando e bomiye. Mama wana kasala ki rando. Soki bo senga na ki pardon te. Soki bo olobisa ki moninga no te tala moninga ke kokufa. Bande ko bokeba na koswana. Keba ennemi na oya kokufa otikali na mokili. Osenga pardon pa nani. Bokeba tolimbisana. Engai la danoise nazala ke ennemi ya mutu te. Ngana lingaka ennemi te. Ngane nazabona za ennemi ya mutu te. Ata tozaki ba camarade sili totikali normal neti loko ezalaki te effacer mais o na tia loko ennemi nanga na lotaka yo na salaka yo boye okozwanga te naza na ennemi ya mutu te. Je suis propre. Toyebi lobi te mwana mwasi o le akokisi ta 40 ans te ta mosusu pe 35 ans te tala ninga kei boni iye sikoyo Diane biso toleki na nini biso so tozo vivre ezangolu paix à son âme Nzambalola mona mimoni sanzambe na makambo bandi ko nazana ebela koloba te mais epesa bino leçon aba les rando na communauté na biso botika Yvette Kalombo yona na moni yo na matanga ya nani ya Diana kono zo filmer yeba ke Diana kufi pona rando tika rando Karine Mokonzi tala Diane mwasi kitoko boko kakola ete bino na Yvette wana tika rando yaya yo sozwi chance ya na poto ozolia maki na omelette na fromage tika rando na bato ba oluka nano na tongo ba oyeba te so ba oliani tika rando bo ezoboma bokeba ndenge bozo swana wana koganga ba tension ezomata bino ba sucre ezomata na nzoto ba selile muso ezokata na mutu botika biloko wana boyoki abona attendez sali botika makambo niki bocha na se bino ba chaîne bozolo bela niki soki pe niki akufia bokolela botika niki botika esoka finga ki fali ngape na ero na lingi sumutu atumbola niki te fali yango peto ke tozonga za mobile na etali bango botika niki bo bandeli niki soki niki akufia boko sepela bo banda kolela lisusu botika to changer na kati ya communauté to tourner page to essuyer chiffon to longwa na barando na ba banalité. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut parler. À bon attendeur, Sali, mes condoléances, je pleure. Cette fille, elle était bien dans le théâtre, très intelligente, très belle. En tout cas, non, que son âme repose en paix. Était abisso, Gabriel était ayo. Munoko na olo kwa mbeli. Tala mbeli o chaki moninga nenge kotiye. Aememie na liwa. Ata bomati bokicheza yo. Gabriel, bye bye. Bisous.